Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Le petit que vous voyez, la gauche nanga, a 2 mois. Il y a 100 000. Pour nani, tom sous maya lobo, et puis maya lobo zani, maya batioka sikra pamba babaloli. Parce que tant babenga balobi milk et sili, ba komo mela maya sucre. Yango monito yemba. Yoko sunga, nzambe alola. Arozanga te ko pambola. Tika nzamba pambola. Merci, merci. Pas zana mabele te po melisa bana. Alobi milk wana moko, le wana, et je sais $10 par jour. Donc, semaine moko il faut dépenser $70, 70 000. 70 $. Donc par semaine. Nakolia ya ba oya mikolo bazalaka. Yango mo biso to yesusu na butu boye. Ko senga na bandeko bakoki ko sunga bana. Bandeko bakoki ko assurer que biso to ko banda ko charge ya bana. Et là on te mettait c'était bana we. Yo dans la volonté malam joindre biso na numéro to pesa ki wana. To ko parler en long et en large pour ses enfants. Vraiment tant on a vu bango na sali ba démarche. Ça va démarche, l'État congolais m'a donné aussi les documents. Donc chaque enfant a son document. Ça c'est les documents légaux. Le document légal où l'État congolais a pessingaï pour ses enfants. Ce sont des documents légaux. Naïta ou eza malamte. Baza ba bébé penza. Oto yoko kuta an orphelinat. Biso bantomité mamalamu biso déjà to mesana ko sunga. Yo pe déjà sunga ko orphelinat oyo. Awa eza orphelinat moko tango tozo ya boye. Parce que tu dis que ceux qui tozo lona tolona na mabela mabete. Tozo pesa penza ipa ya ba vrai orphelin. Yango moni tozo ya boye. Tant papa bengi biso to tiki nyonso to banda so tang na za même na la gomme. Donc to yé rapide pour to ya na secours pour na bana o. Nzamba pambola bino isikana so bozo landa biso o ezawa bino le prophète Michel Tia. Omoni awa na mincho tozo ba toza na Kasangulu. Toza déjà 21h. Donc tozo qui appelle il y a Papa Santos, oaza mukolo orphelinat ya Kasangulu, yenda za responsable orphelinat, benga ki biso lobi que ezana bana moko ya ba bébé o ba ki kotika kuna na orphelinat, atali vi charge azana ngwa lobi non. To benga prophète Tia aya amona. Yango wana tokolakisa bino kala mingi te, mais du moins to lobaki lokola tozo kende kotala bana tokoki koleka bongo te sanke total esika to yesaki bino ke to sombaki terrain et longo na bino fondation Tiati et sombaki terrain pour na bana ya borfelin pour na bana ya borfelin biso to pesaki terrain kaka mais tant to mati pour to vérifier yango to ekokuta nini to ekokuta na makasi ya yemoko pasteur Santos atongi abandi déjà kotonga pas bandi déjà kobeta ba brique. Ozomo na dimension ya mutema o mutu aza nango pona bana ba mutema o biso tozo luka ya batu yango wana bibobi na biso azo sunga mobola azo defisa nzambe bien aimé dans le Seigneur papa o aza jeune a ko sa ilango pe pona bana na ye mais du moins tokotambola malgré parce que toza déjà 21h ba bengi biso na pourquoi wa ke ba yeko tika bana ba bébé miliki ezate eloko ezate yango toye rapide omoni prophète azakut na la gomme donc dès kaka na bimaki ndenge na ye toyeko koma awa mais to lobaki totala na nous terrain o to pesa ki parce que to pesa pe batu musu to mona bateki to pesi batu ba loso to mona eko balia ngona bana na ye mais pasteur nalingi ndekwa sunga biso moni toye biloko biso te muto saliza fondation Tiate mais du moins to kuti na makasi ya moko pasteur to pesi e terrain mais ya bandi déjà kotonga. Tomoni déjà, oh ils a déjà kotonga, tomoni quelques briques. Ce qui to baluki awa, okomona espace mususu yangoyo bazo tonga. Eza lopangu munene terrain munene. Ce qui to kiti totali partout awa, okomona balobi to kuti ba tracé déjà. Ba tracé déjà. Awa bazo tonga pe déjà bazo tonga ndako je suis sûr que ba brique parce que na moni ba brique eza mo ebele awa abeti na ba propre temps sous effort na ye moko na bino pe bandeko yo bozo sunga moni ba brique ezo beta makaka parce que vision ezalaki que il faut ba tonga ndako bana basi bana mibali esika mususu ba tonga ba toilette ya propre yango moni to arrêtaki kotonga
ba toilette na kuna parce que kuna eza lopango ba futelaka tolobaki to tia forage pour na mai kuna ezesika ba futelaka donc yo zaki na makanisiki yo sala forage place au sala forage yango yo zaki na makanisiki yo tonga ba toilette place au tonga toilette yango omoni papa oyo na olinga penza ko benga papa te na lobake jeune oyo na effort na ye moko asali boye atongi tokuti quand même atongi to ebite awe kozala nini kune kozani me batongi mais tomoni ndenge ba tracer awe zola ki sake awa nde ndaku ya munene kozala parce que za terrain munene terrain za tilikolo papa pusana bandeko bazolanda non babongisi penza te parce que terrain za penza munene tikuna awa ba okotonga hôpital awa ba okosala école na kati ba okosala nyonso na mwa mukie o nzamba sungaki yango to sali nazo sala appel na bandeko nyonso tu oyebi que ngape na kanabana to sunga orphelinat oyo Job 6:14 nzambe ya lola akozanga te kopambola biso to yaki juste poto visiter yango to tala terrain mais to kuti babandi kotonga et la kisi que papa za na volonté ya kosala musala atiki ka te que prophète ya pesa biso terrain prophète ya pa ya kotonga ba pesi terrain mais bandi tonga na souci alongola bana kuna aya na bangwa brique na yo moko sac na ya sima moko ekosunga bana oyo bafanda na ndako ya malamu tika nzamba pambola biso nalingi to kende siko na orphelinat esika bana bazali totala ba bébé oyo ba ebisi biso ke ba ekotika kuna nzamba pambola biso. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bonsoir. Bonsoir. C'est les bienvenus. Merci, frère. Koutou, le 21e. Oui. Tant qu'à retourner après, on a des bamboukillage sombre. À chanter. Ma, sois, toqué. Ma, sois, toqué. Vraiment, prophète Aïe, Nabi, vous avez un sengomi. Vous êtes? Oui! Vous avez un sengomi, vous êtes? Oui! Vraiment, Aouti Mboka Moussika Kinshasa. Aïe, Aouti Nakasanguru, Aïota la biso. Et sengoté, sengoté. Le corps du prophète est la boutique. Donc, et sengokote. Amen! Vous êtes? Oui! On fait tia! Job 6:14. Merci, mana. Botike la ngata. Na ya ba prophète, yo so na ye. Après quoi, a gozo me pas d'abord. Merci botike la ngata. qui n'appelle Otoyeba
bana ngo baza bayaki na bango ndenge nini yetu. Merci à toi. Les enfants, apportez-moi les bébés pour que je puisse parler avec le monsieur. Les bébés. Merci. Jésus. Merci. Un prophète, Nassai qui appelle, ma bébé va mourir. Ce sont des enfants qui n'ont pas de parents. Nous avons un bunda pour récupérer sourire. Le petit que vous voyez, la gauche nanga, Azana 2 mois. Nous avons la droite nanga, Azana 1 mois et 2 semaines. Vraiment, ce sont deux bébés. Il y a un bengakio pour que les gens de bonne foi, de bon cœur, surtout yo beaucoup plus. Nandengo sunga kabana ou sunga orphelinat, to bengakio pour que au venir en aide. To me comme que plaider en faveur de ces enfants. Tu n'appelles la Bissangwana. Merci beaucoup papa. Merci. Biso peto yembango penza. On a bango kotala bana mikiebo. Waouh. Baza ba balé 2 mois. 2 mois, 1 mois et 2 semaines. En 2 mois, 1 mois et 2 semaines. Et so la qui ça que les appels n'a pas si. OK, bandeko bozota la biso moni. Pasteur a bengaki biso vraiment toyé par rapport à bambouteillage, j'étais toyé comme à 21h, ah déjà toujours qu'il de 22h. Malgré ba couvre-feu, le quoi ba couvre-feu et c'est là que tola la kutu kaka awa. Ah tous en orphelinat na Kasangulu. Au moni pasteur azaki te touti même kuna kota la place au topé sakibana. Ali sungi na bino nde bozo sunga. Moni que babaki subana misusu mi balé ya ba bébé. Ba biso ba yoko boa ke la bango so gine je sais pas. Mais du moins to kuti bana mi balé awa ya ba bébé. Oyo zo senga mi bazo mela miliki déjà. Bazo mela miliki. Bana bakoye la kama nzanga miliki. Il y a la kama nzanga miliki ya bébé. Bazo mela Bleudina Nirsi Confort 1. Pourquoi bazo mela miliki? Ngana za mobile na za mabelete. Na opesa bébé o nini na za mabelete. Ba mela biberon. Miliki na komba Bleudina Nirsi Confort 1. Donc nande bazali awa boîte moko. Ya miliki c'est pour un jour. Bazo mela miliki. Boîte moko un jour. Jour moko parce que baza 2 bébés. Boîte moko un jour. Donc la semaine mobimba il nous faut 7 boîtes. Oh boîte oh c'est déjà $10. Donc la semaine moga pour na bano $70. Donc $70 pour na ba bébé. Donc c'est un coût. So otali kolia bana ndenge bana zali plus 92 enfants, kota le kolia na bango de bazali wana. Na 100 ans moko na dépassé $800. Donc la semaine moi c'est $200 pour na kolia na bango. Futanda ku futa énergie, futa régie des eaux c'est un coup dur pour moi. C'est pourquoi au moins na bengaki. Vraiment ça fait mal, ça fait tellement mal mais Nzambe asunga papa la kisa na kole mabango. Ah bon. Zot de moko. Wow. Ah, c'est la bébé. Bandeko balandi esika na sobozo landa biso omoni awa toza na papa na orphelinat Job 6:14 omoni tala ba bébé kitoko boye baye ko bwaka bango awa na orphelinat na butu bango baye ba kite baye ko bwaka bana et baza bana moko baza sans trace et banité ba uti wapi nani ndaye na bango et banité et par rapport à ndenge batali baza ba bébé o azana 2 mois o ba bébé azana 1 mois na ba semaine. Donc c'est difficile comme on a bana boy papa azana mabele te pour melisa bana alobi milk wana moko le wana et donc c'est $10 par jour donc semaine moko il faut dépenser $70 70 000 $70 donc par semaine na kolia ya ba oya mikolo bazalaka yango moyi biso to yesusu na butu boye ko senga na bandeko bakoki ko sunga bana bandeko bakoki ko assurer que biso to ko banda ko charge ya bana toyo lobi ke bon nga po nanga na moi o na kopesa bango
ata dimanzanza miliki na nga na kope sombela bango ata pampex nga na ko sunga ne loko ekozala penza lipamboli parce que bana mibale bo na ODG belé bazalaka awa eza charge munene ebakisa miso epa papa pe na orphelinat yo ko sunga nzambe ya lola akozanga te kopambola yo omo makamba boye sala ke na yo moko muto memi bana okoka te parce que bano baza ba innocent baza mibali papa mibali bana mibali na itao eza malamu te baza ba bébé penza oto yo kokuta ana orphelinat biso banto mitema malamu biso déjà to mesana kosunga yo pe déjà sunga ko orphelinat oyo awa eza orphelinat moko tango tozo ya boye parce que to bike soki tozo lona na mabela mabete tozo pesa penza ipa ya ba vrai orphelin yango moni tozo ya boye tango papa bengi biso to tiki nyonso to banda so tali na za même na la gomme donc to ye rapide poto ya na secours pona bana o vraiment yo kosunga nzambe ya lola akozanga te kopambola yo papa okolo bani na bandeko bazolanda biso vraiment bandeko bazolanda na sengi na bino bozaka na mutema malamu et un cœur généreux. Bible le dit, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu et l'Éternel lui rendra selon son œuvre. Ces enfants na âge de sont des nourrissons, des maçons difficiles. Il y a un peu sabano milik pour bamela. Parce que ceux qui ont les lits, consolation zate. Moi ne bon ceux qui ont les lits ba PC libelle. Mais ceux qui ont les lits, consolation à liga biberon. Alors ils ont dit tellement difficile na charge ba na zala bango, na kolia na bango. Yango okojoindre biso na ba numéro za na ba écran wana. Loba papa loba. Merci. Okojoindre biso na plus 243 81 61 00 432. Na bandeli plus 243 81 61 00 432. Comme onanga Abraham Chimulamba Santos. Donc ceux qui ont zubiso directement au yeba kosunga bano et puis lisumi na yo et parvenir na ban. Ceux qui parlent qui dans la prophète tia yeba vraiment et comme la bis. Prophète et là on a sepeli aux sanga boye mario to benga kibino avant beaucoup mon orphelinat boutina nous na parcelle oui un chantier oui et là on y papa et puis tango komi kuna bona butu boye kuna nzela na passion comme non nzela eza pasi mais na souci ya bana na souci ya musala le to komi to pesa ki terrain na lisungi na bino to sombi terrain pona bana mais to normalement fa ki to ça la suivi mais to le peut to surprendre papa nde to kekuna ya zala kete to vérifier quand même papa félicitations na musala muneno sali merci to moni deux ndako moko eza na porte mususu eza na ngambo na ba brique ebele ba sali ba traçage wana yango to senga ki tobi soko za bezo tongela bana toilette awa déjà to tongaki moko bazo salela mais soko za na bezo tongela bana toilette to sala ngokuna soko za na bezo sala forage pona bana to sala ngokuna parce que za terrain na bango moko brique na yo moko sac na moko ciment et tongela bana ndako et puis ta la charge munene ba yeko bakisa susu papa ba bébé o mibale nani akosunga bango nani akobanda ko somba miliki chaque jour bokoyo ka belobi o bébé akomomela ti ya 100 000 pour nani tom sous mai ya lobo et puis mai ya lobo ezani mai ba tioka sikra pamba babaloli parce que tom ba benga balobi miliki esili ba komomela mai ya sucre yango monito yemba yo kosunga nzambe ya lola akozanga te ko pambola tika nzamba pambola merci OK omoni terrain ezomaki mais okuti lelo totongi ya banda ko mibale oui siko tikali biso banda ko misatu banda ko mibale omoni ali réception na réfectoire oui maintenant faut tonga ndako ya bana basi na ndako bana mibale parce que bato bazo critiquer biso acheter au futela ndako ya munene porte moko na bana basi na mibale bakotaka na porte moko les gens se posent tant de questions malgré na to bunda na éducation bana tout ça bango no baza bandeko mais maintenant to lingito départager ça veut dire bana basi bana ndako na bango bana mibale na ndako na bango magasin ba toilette biloko doso ya malamu totonga yango vraiment bosunga biso sac no ciment et comme la biso vraiment lisungi na yo ekozanga te ko contribuer pour na tina la construction ndako mais eloko to beteli c'était bana yo dans la volonté malamu joindre biso na numéro to pesa ki wana to ko parler en long et à large pour ses enfants. Vraiment, quand on a vu Bango, on a sali ba démarche. L'État congolais m'a donné aussi les documents. Donc chaque enfant a son document. Ça c'est les documents légaux.
document légal où l'État congolais a Pessingaï pour ses enfants. Ce sont des documents légaux. Vraiment, Nzamba Ozanga te ko pambola bino, Nzamba Ozanga te ko soutenir à cause il y a nyos opposé en faveur de ses enfants. Vraiment, Tika Yahweh a pambola motonyos à que va venir en aide. Grand merci et plein succès dans motonyos oyo akoye va venir en aide. Sois béni. Merci. Nzamba pambola bisomi.